Henriette. Originaire de Munzamba, à Kenge, secteur de Bélène des Nord, territoire de Kenge. De 1977 à 1983, il a obtenu son brevet Ballet Kenge, Grand Pas Léopard, oui. En 1987, il sera enrôlé comme animateur au groupe Kake. En 2000, il a créé son propre groupe dénommé Soko. Merci mingi vraiment balandinyo surtout il y a kin vrai top news anazana serum samba artiste et comédien oh yepe azaki na moye ko expliquer so maramba papa na biso des femmes ndanga po ye azoki vraiment moi ton mingi na ye na suka awa vraiment beti la biso no moi lisolo ngo balandinyo surtout bande ko nyonso balanda kabino na libanda bayoka papa ndanga maladi ne banda kindengi ni po koma ememe na liwa. Ouais, merci beaucoup Meta. Merci beaucoup. C'est pour la rapace qui a Ramoussa, on en est bien. Premièrement, la piste non merci na balandi tout, na batutu oba soutenir qui biso na musika pour na papa na biso Mike. Papa Mike munangandanga abandi kobela ça fait longtemps. Azoka mbaso liboso irataka ayo zombaso ya mibale et puis ya mibale ayo zombaso tous les deux makolo. Mais na ba témoignage ndenge ye moko bande kolo batango zaki na église abima tona kina otala yenga na groupe na ngai les hommes de la bonne justice ABJ ayibisaki biso boye alobi mbasu oyo yaza nango ezali mbasu moko te ke uti na musala donc c'est-à-dire na bande ko ba comédien zabe mbasu moko te uti na famille na ye mais eza mbasu oyo e uti na lupango oyo ye abandai ko futela parce que responsable ya lupango wana apesaki papa Mike responsabilité ya lupangu apesa ki pe buka lupangu na biloko mingi za na maboko na ye alors famille ya papa wana ba komé ko separater commande on a biso moko ko tika biso pas sa responsabilité et pas ya locataire ndé na zuwa wana na kanda wana ba nini ba bwakela ki papa na biso malade ya mbasu donc place mbasu na ye e bandaki yango wana. Vraiment merci. Eza pasi ya kozanga papa lokwa papa mundangandanga et bon etambi ke bino bozaki ba petit na ya ndai koyoka bino po mpo ndai koyoka e. Siko pourquoi pas bosola kina ye aloba ke soki pe aloba ka mamba lopango ase de barasina bango benga famille ya ba ko lopango wana ba solola ase de barasina makambo ngo souffrir teninga ki souffrir ta siko lelo et que comme mena liwa bozaki po bo conseil. Bon en fait c'est déjà trop tard parce que tant de informations wana que mbasu euti na lupango pasa bandai ko vanda ils déjà trop tard pour que koluka sous ba famille parce que souci na mise on est comme kisko toujours luka to sala neni to ko sala po papa ayoka bien mbasu esa nini ici là mais c'est déjà trop tard ya monique toujours qui vraiment tenté ya OK koluka sous famille on a ba vanda ba solo là machin et na ndenge ko perdre vue mais tellement c'est déjà volonté en Zambie parce que baloba elo to sala na volonté nzambe elo moko te sala mara sa volonté nzambe ndenge papa kufi eza nango volonté nzambe alingaki papa na biso atika biso pe lelo oyo to kende otika ina sika oyo ya kimia poete apema donc c'est un peu ça. OK merci mingi wana moni subabi Janine Pendeki mona Paris à solo ya tongo passeport rouge vraiment ndezala kaka non ça comme ça là mona mswahili. Mais souvenir moko oyo na otali sabande kunanga ba otala ba yebi ba fondé kabeya ba Claude Kitantu fwa kumputu batala ki filme na mboka ngambo so bongo mona lisusu musala ya papa o asali na suka ava kabwana biso botala filme na mboka ngambo sur SPLisa za filme écrit par Ngamoko il y a les amis de la bonne justice mon groupe donc titre film ezali na mboka ya ngambo saison 1 saison 2 botala bomona sous œuvre ya papa ou te ko sala na suka merci. OK merci beaucoup vraiment merci bonjour. Ouais bonjour merci. Tomonio oye ko compatir na mawana ba comédien ou ba ko perdre ndeko na bango. Oye kaka na ndenge ke pose ka bien na ba comédien to oye ba ki vraiment papa mundangandanga. Oui, merci. D'abord, na PC mes condoléances les plus attristés na famille théâtrale, il y a groupe théâtral nyonso ya Congo. Asa artiste moko donc ayebani fort na kozala enga sona biki na ebiete.
nani colonel nani lieutenant Mondangandanga après ça ba tabana miki soko tuni bango histoire ba ebi yango alors j'étais surpris à voir que non à Kofi ezanzela na biso nyonso problème ezate et du fait que nazaka toujours accompagné na ba artiste théâtral bo ebi que non naza moko ya moninga ya José de Londres pe Sida Bilele pe Sobe la Dinsongo yango na accompagné bango toye awa ko rendre hommage na deuil auto vraiment yé azana épée musicien aye mbara bi que to attend yo solo là vraiment na mingi na ba émission ko ya vraiment tout qui ba bike la die Sobe na José de Londres mbasombi cercle comment la die Sobe na José de Londres mbasombi cercle oui c'est vrai bango bato basombi batake no asa fait na bango asa marque déposé na bango baza ba fait o ba pesi bango sentiment ou bien couleur ya arwana alors ba honorer que no ba kunda ira ndenge esengeli ndenge longo bani pena yango ba sali eloko wana ezape kaka pona yete pona ba obanso ba kozana musala malamu obe ba yeba ko mema pe musala bango malamu emonisama na batu nyonso. OK, merci beaucoup. Merci vraiment. Oui, merci. Na bosa tena dédié na pesi bambote na batu nyonso ya Autriche bazolanda ngai Lisi Salai na Papi Salai na bosa tena Oli Jonkoi ntémologie na kati ya Autriche basala mebele toza tozolela ka fe na biso letena mondangandanga. Merci, bye. OK, merci à toi aussi. Vraiment tout pour ça non mon petit. Bonjour. Bala colonel, bonjour. Vraiment mes condoléances. Ah, merci, merci beaucoup. Papa na biso Johnny Tchakala to ebike yo au passa baton belé à l'époque na des fins absolument to comme benga des fins mdangandanga vraiment ba souvenir ni ya malamu yo ozalana ozanango pona papa na biso mdangandanga bon mdangandanga souvenir na ko bango ya bien poto amona na penate mais tango basalaki Nzondo TV Nzondo oya pasteur Denis Lesi azaki na besoin Nzondo TV etombwana azwaka biso ba artiste ngai ba Willy Mambu ba bato ebele papa mundangandanga pasaki na kati mais yem dans les coordonnateurs ya groupe wana théâtre wana oto olekisa na Nzondo TV donc ezalaki poto mona mwasi ya Denis Lesi toto mona yemo Denis Lesi alaki mundangandanga ndem tazaki no mona bango na ma campagne pona ba mbongo na biso pona ba moyen na biso elove mana zako sepene po azaki makasi alaki dynamique alors forcer mi po mona bango to récupérer mbongo na biso siko liwa mundangandanga ou attirer les sons. Bon, ma voiture ba leso e bani lelo te. Mais il faut que le baraka, il faut pebino bozo bo po baliwango peso na ndemo ka ba mystique. Yango to tuni suko attirer les sons. Ah, liwango ya mystique net ya mystique suko ba pona ba mbaso ba bwakela ki. Pona maladie pe isusu ye boso likolo moko yesu de makolo. Na ko lo ba salenga e salanga pasiti lelo. Omona ko kunda, ta na ko kunda ne to tondia. To se belé ba réunion e salami po kunda ma. Mais les razai ko bela ba réunion ne zo sala te mon que ce n'est pas bon. Côté on de tirer ba leçon na ta umzazo bela bo assista ka epe na l'air tam so za malade. Ba mbela on apeso ba bengi to za na bonne volonté, bonne foi. Ya ko ya ata 1000 francs 2000 va to contribuer apona yi. Mais ta umzazo bela to mon anité et so mutakufi to yebe le monte que za malamu te, c'est pas bon. OK, merci vraiment Johnny, merci. Bonjour. Ouais, bonjour. Babio ba comédien ba yakate, ba comédien netié vraiment donc ayena eka matanga papa mndangandaka. Mes condoléances. Ouais, merci pareillement. Okoy koloba, okoy ko se présenter na balandi batnyo so bazolanda yo. Ouais, Nazali, je m'appelle Kinal Maleko, artiste complet, Lutumba tous les comédiens en Afrique, en Europe, partout. On a Gianni Faye Franco na bamu mzalobagi. Voilà. Yo outina mboka na Paris, oui, awa pona matanga de fait papa na biso mndangandanga. Vraiment étant que artiste, ou attirer les sons na matanga oyo, o ezake papa na biso akufi to ba quoi akufi ne kaka martyr likolo bomba secret moko boye likolo ko bomba likamoko ba confiaki. Non, en tout cas de tirer les sons moni tout ça d'abord bon moko parce que moni veona ezaki mawa donc depuis Paris to ta émission na nga solo ba keno makamazo koma nango azui maladie bambasu ba tout na bano la pobiso na Paris vite sa YouTube ezali ba bilon so oyo asala ka biso to nango ya de fabino ko bilon musu bino bolanda ki angote biso to landi na ebi témoignage na vrai oyo yemoko aloba tanga zaka vivant donc ezaka moi passe parce que moni ko perdre mutaboye pour na cause ya biloka mokili to lupangu to ndaku eza vraiment passe ko longola mutu munene ngwa donc voilà en tout cas et ça vraiment douleur et ça passe quoi. OK, merci vraiment, merci beaucoup.
napesi condoléances ya trop na famille biologique na ye mobimba et puis na famille artistique nyonso bamota trop tonton dik na Vincent bino tout na matanga ne bolobaki franco na bango Jani Faye maman Yogode Flora en tout cas bamota tout na matanga. Merci beaucoup. Ok, merci vraiment Naël ce soir namoni namoni bandeko nanga mibale hein namoni japonaise namoni sous Patrick Ngambe, bonjour. Bonjour Meta, bonjour. Mes condoléances à vous. Merci à toi aussi Laetitia Meta. Mes condoléances japonaises. Mes condoléances, pareillement. Vraiment Patrick Ngambe, nebi kenatala kayo, nebi zana pièce moko tournaka mwana mdangandanga. Ndebo tournaka na ye na tournage, ambiance na bino na ye parce que ye aza papa wa banda musala kala. Siko yo za mwana oye toko bape koko na ye. Ambiance na bino, ezaki ndeni na tournage. Ouais, merci Laetitia. Donc, merci na DiCaprio, mtasaki casting wana. Pauvre Mike Mundangandanga jouer père nanga. Je crois que ça va continuer c'est pelisa wana na pour sa poto quoi. Donc pour sa poto a joué papa nanga. En fait, Tom Mundangandanga tota na groupe salon wana na vani na mabeli tota na TV noir et blanc. Mais ton a coutané sur scène. Donc à salate que yaza déjà Mundangandanga ne ba tumsu bazalaka batio na ye awasaka ke yende déjà ye proyoté sikoyo vemoro bazaka na groupe salongo kala ngako ta kuti idée que dans ça théâtre na soko na jouer ce moi ni a jouer père nanga donc a jouer ça bien normal gentil dans elo côté ba net tumsu bazalaka bo ne mutu bo chelinga boye ne mutu bo chelinga boye asaka vraiment bureau wana te vraiment zaki vraiment kimia donc Liwana est touché vraiment donc les loyaux lobi na zaki na mort et titoé awana zalaki et puis ndomo sous les loyaux sous na vraiment pour rendre ba dernier hommage na papa na biso vraiment Mike Mundangandanga sika ke vraiment paix à son âme moli moné vraiment les a vraiment na kimena limite que atiki ranking mo na ba artiste comme des je ne pense pas qu'atiki ranking donc famille na bazalaka toujours soudé moi on est déjà prince. Je crois que ce matin, les Guinéens, les Loromons, on a prince donc ceux-là qui ont déjà lobby donc ok, merci. Ouais, merci Laetitia Meta. Japonaise. Joyeux anniversaire, tout fêté. Anniversaire, on a malgré tout les la main. Anniversaire, il y a japonaise donc yemora ibika ndeni osala biso ki lelo to lobby yemora ibika ndeni osala. Vraiment japonaise to moni ce soir na day. Ozana ba souvenir nini pour papa na biso Mundangandanga. Bon, bah souvenir vraiment Zali, talaka Zara Mutumoro, biso de bien théâtre et déjà ça la carte, aux autres talents en tout cas c'est pas ça biso ma case. Parole ne soit on jouer mes soda, na autorité de même ta soda. Donc en tout cas c'est pas ça biso papa mon bien. Donc bah souvenir pendant ngwana. OK, merci japonais. Kitoko. Vraiment to continuer comme ça là, hein? Rien que musala. Babinga na kande musala, musala nde na musala, hein? Vraiment. Bonjour. Bonjour. Tout le monde ici sous Pomba leader awa lelo bomoni Pomba bomoni na tenue na bona ya tenue msala aza vraiment na tenue oyo ala tana vie na normal. Pomba mes condoléances. Ah ouais, merci. Pomba na ebi ke na suka awa okutana na papa Mundangandanga na ba tournage est-ce okutana pe na scène moko na suka? Non, na dans occasion on a été. Mais na tournage passe au tournant il y a zo tourner pour ça Non. Na occasion on a été. Siko liwa papa Mundangandanga wa tiré nini? Bon, on a tiré maman la leçon ils a que koyeba nzambe kobanga nzambe c'est tout. Pour talandenga pikoli muto c'est comme on a lobi tamsu ya yo lobi betamsu yanga donc ils a tiré leçon mo ya makasi ils a que koyeba nzambe biso ba artiste entre nous tolongo la barrière morobo barrière wana otolingana kate otamsu ya loba marambo batu ya koloba biloko mo po bima mala mutabi mamabe tamsunga na yebi yo mais pona ba na yebi yo pona benga kombo na yo na bloquer yango do barrière wala ndenga na osenga to buka yango to mona misu ba place onde ba ya kolakisa makasi ba mona bango ba yeba bango ba belela bango or que rien donc nyonso on est là cercueil ya ba cercueil papa biso Mundangandanga lobi ozali na rendez-vous et pas entre Kimbuta na Tongo bokendaki est-ce que ndenge bokenda ke loko obino bokendela kinango poso bozaki nango est-ce que kokisa ki Babi la sala ki balança qui communiqué na ba artiste nyonso tout lobby samedi na 6h bokende popozo ba voiture oyo ko kotika papa na biso Mundangandanga bozo appelle sous ce qui peut cercueil ndeto yokaki est-ce que bokenda ki bozo ki
Ah bon, bakbaolo babongo eza ba mensonge. Eza ba mensonge te, nga nazalaki na fête ya Batista, na yoka kilia bazwaki micro, balobaki. Muto na muto interpréter na ndenge na ye. Donde to aboye vie akundami à l'aise. So bakundi na cercle ndeni. Wana pomba mtalo. Bakunda na cercle lati ba or banini non. Accessoire. Donc accessoire, liboule ezali, akundama bien. Aolelami bien. Et bien medaso batu baye, c'est que ça va. C'est aux allez muta bato lingaki bato, aux allez na bato. So azandeni. Wana bino ba artiste mboye ba. Donc on a sur yango wana accessoire. Balo baba interpréter na ndenge tout balingi na façon tout. Mais nzambe ne muta omona nzambe ne muta yebi nyonso. OK. Aza à l'aise. Sandra Bosio na Paris azolanda ngai. Gaël Zantonga dans Samouraï aux États-Unis. JKB la Banque Populaire. Pourquoi pas Ridi Black na Montréal. Bana Canada tout. Ridi Black yowana bana Canada nyonso. Na pesi bambote donc y a pas na dire. OK, merci. Vraiment Anaza vraiment na ba artiste et comédien. Oh boyebi et belé belé bo mon elongimba mo nga kuna ko présenter te no boyebi bango mais non présenter ka pona respect à ba artiste na biso. Vraiment na moni tozana Herman Kasongo ya groupe Congo. Herman Kasongo bonjour. Bonjour Meta. Mes condoléances Herman. Merci beaucoup Meta. Tomonyo awa papa na biso mdangandanga kufi. Herman Kasongo. Na liwa papa mdangandanga. Yo étant que artiste. Elo ni oyo leçon lelo ni yo osu ya motuya na liwa papa mdangandanga. Merci beaucoup. Moi personnellement je trouve que je tire une grande leçon que nous sommes dans un monde où nous personnellement artistes de Tolinganité Matanga papa Mundandanga ça m'a beaucoup prêché. Il y a ceux qui n'ont eu moins 50 francs et fait la bombe à 20 francs. Parce que demain, dans l'ingate, sur notre koufi, les langues à déshonneur Oyo. Parce que apparemment, Matangango, et les gens n'ont façon honorifique. Parce que papa Mundandanga n'est pas comme Herman. Papa Mundandanga n'est pas comme tous les autres. C'est un grand, c'est un baoba. Mais façon de les lier, et puis si on Herman Kasongo, Lelo, ceux qui n'ont eu 50 francs, n'ont bombe à 20 francs, attends qu'on a eu 30 francs pour le bisou na koufi, attends bana ba papa bomba gimbongo quelque part, ceux qui artistes ba koki ko kunete ba koki ko honorer te, biso bana to sala on a place voilà. OK, merci. Bonjour. Bonjour. Moi un mot à dire na mort à papa Mdanda. Bon, ça fait vraiment mal, tout ça n'a pas si de perdre un grand baoba. Il y a un monde artistique donc donc comprendre ngai donc na passe makasi na ko accompagner président ngai papa ngai na accompagner na matanga. Merci. OK, merci. On continue kaka. Naza vraiment na Suprême Gogan s'il te plaît au côté maman qui est Suprême Gogan, mes condoléances. Bonjour, mes condoléances pour le coup la pour partager même ma solo quoi. Suprême Gogan étant que jeune au nasuka au côté na mamba groupe belo tourner. Liwa papa Mundangandanga yo étant que artiste ou attirer les sons. Attirer les sons qui na maboko to linganité. Il faut na ba parler no NTPC ku fanango. Ba parler bato kanisa pe ku fanango. Ba parler ba blonde ku fanango. To tira biso bana mettre moni so les tida kufi. Ata masumu été. Nga Suprême nezaka na tida na bolingwana. Na olingati balele mabe ni baleli Mundangandanga donc c'est que ba bare en TPC ba bare ba bloc on a tout to tika na ba Herman Kasongo oyo so na luka na parler on mukie so daye na contribuer pour boye ça na bêtise lobi to zaki awa bakiti ezate bakiti ya kovanda ezate pour eso ba binisi mbongo na pesi pour le bakiti comme yote to pesa famille oh pour la famille neni mungo bakiti donc ça vraiment mamingi ngalo bakananga alobaka po na munga na bomba te donc quant à moi ça il faut donner comme solo au moment kuta ata muto akaba na fantar ma okaba ke muto sala l'autre na pibul. OK, merci mingi ngana méchant au sarante mais à suivre donc na mis oyo na tika na ba tide ba coquette ba poser me ba lalu ba mima ba bino to fana dans que na ke na ba NTPC ma plein ana ko na kingakati bon tu vas gagner kingakati pour aller te passer makambo wana ya bambongo wana tu vas gagner kingakati ba gagner kingakati tu vas passer ngala wana Mundangandanga wana
baoli bapoche na bango après ma plein donc na habité quoi donc na habité vraiment ma plein babé za passi et zo sala passi. J'allais ajouter en disant que ceux qui mutulokola baoba munene Mike Mundangandanga bakundie boye et bongo biso ba etozana nous na ba debia ba carrière na biso c'est que ça vraiment passi et biso kaka vraiment bino mo bomoni na pesi bino ba merci et na ba congolais nyonso to baza libanda ya mboka o baza kaka na RDCT na o baza libanda mboka na pesi bino ba merci pe na pesi ba mes condoléances nanga ba bina ba comédien nyonso to baza dans le monde entier na pesi bino vraiment ba mes condoléances na pesi bino mbote ba o nyonso ba lingakanga na ba o ba linganga tantukanga na lova bino nga na kraka na bino nga na lingaka na bino makasi po bino nde bosala ponga na zala so bino botala ngate ngana ozo makasi susu ya koluka ba information ndenge nini na luka ba news toujours parce que bino bo pesa nga temps wana pe bino botala nga bolanda nga entre autres aux on a posa ba remarque na bino vraiment et ça biso bien numéro est affiché wana beso ki bolingo benga vraiment bo benga plus 243 999 et plus 243 995 39 0036 plus 243 995 39 0036 nde bokozwanga babi nakuta nisusu na mopandisango lokolanga na moi le roi kande zalaka biso pe tozana biso lokwa bayembi ceux qui montent moko aye il faut botikela temps amata na podium ba comédien pe batikaka baninga batikela pe scène. Maman merci maman Meta na peso ka mbote ngape na continuer kande zalaka kaka biso to biso basa ndumba wa to peska mbote belé na kini fa top news ba nyoso balandaka biso moko yo wabika na Dani Kisabala na bosanité c'est mbuta samaki place azana kati ya Londres na bosanité roi Mike na kati ya Lyon mokonzi kuna ya obuje kutezate na bosanité roi golf na kati ya Majesta quoi wana vient na ngai na bosanité ser passi samaki o babika ser muto asimi makambu nyonso ya kitoko babika tous ensemble un contre tous nous tous contre un babi biso to tambolaka biso nyonso système asa tongeli sumoko kolomoko babi système opesi tonga bapeso petonga pesite bapeso te babi système eloko pese eloko po ozwa eloko la bosanité bino nyonso o bolingaka biso pe tolila bino ya trop nde bino pe bolingaka biso na bosa ete ba maman nzambe malamu nyonso o boza kati ya Londres surtout maman Malu mokambi na kati ya Brington mama na pesi mbote place ozali na bosa nite bino nyonso nzambe malamu tokutani à la prochaine ciao.